Mbote na bana nyonso ya tokomi wapi na Sarabino toujours epenge Fofana ça ka esengo tango musala ebenga ngai mais na ça trouver na bypass pour comment la presse à bypass c'est le mbao to kitaka awa na mona mboka Eliezer député national honorable Ndumbas boko vivre image ndenge tuyaka na ba député ndenge pe bazalaki un milieu de wana vacances parlementaires baboyi koyamba bango nani azoteka mabele ya bakongole lobi tozalaki na kote ya Kitambo lelo tosa trouvé wapi na Selembao boko vivre awa parce que Dieu m'a question dans une image bozo mona portail wana entrée ya clôture oh bozo mona oh eza balabala autre baka toujours réserve ya République a ba kolona pelouse bakosala jardin bakolona ba fleur mais nani azoteka pe banani bazosomba bozo mwana ndenge ba papa na biso bango misato je passe pas que congolais à Zangia baza penda papa boya bon nga kosala OK papa na ngai mbote papa yo komona ngai komona ngai Kamanga Wamata Jean Denis papa Kombo ngai komona ngai Bongo Sombo Isidore papa Kombo Anakambi Mangenza sacrifice merci papa na ngai awa toza place awa tozali na Selembao quartier Ngafani 1 dans nzela ya bypass donc na arrêt Munongo osali awa ça fait combien d'années oyo fandi awa na Selembao awa na beti 21 ans parce que 22e année yangoy na lopango donc depuis 2001 et nazo existé awa na baninga na ngai na oyi koyeba eloko nini penda obengi tokomi wapi to bengi ebenge Fofana aya komitala na biso ndenge mboka ezokokufa biso toteki totongi te kasi toteki te eza isinga na biso tofanda tosomba na mbongo banda 2001 kasi tomona boye baoyo ba riche ya lelo babimbili biso basali nini ba occuper place oyo nyonso liboso ya lopango na biso biso toza na mikanda oyo isengeli l'état amona depuis 2001 kasi tozomituna baoyo baya kosomba nani atekeli bango abapesi bango ningisa nani po baya kosomba isika oyo ndako ya bato oyo eza lopango na biso so otali nsima na biso nayebi ke Dieu makesela naza na confiance parce que mosala oyo amataka vio à tout moment yango wana tango bino bosombaka mapanga est-ce que l'État à l'époque azalaka zoba la kotika espace oyo so otali pe ya face na biso lobby bako installer batio ya mai lobby bako changer bete ba câble lelo penda oyi kolobela na bato bayebi histoire ya nzela ya espace oyo lelo bako bakanga basi pa terrasse koma kuna na lopango ekomi awa oyi kotalisa mokonzi ya mboka nini na oyo ezolekela bino awa oyo ezokolekela biso awa ezali oyo balobaka ebebiseli ya mboka mibeko ya mboka banyati yango na makolo po leta oyo banda Mobutu banda Joseph nani Musée Désiré Kabila ntango tosombi esika oyo azalaki na ndelo lopango eza na ndelo ndelo na yango bayebisi biso ke tonyati esika ya leta te me tosuki esika oyo leta alobi tosengeli kosuka ndenge lopango na biso me bango baye liboso ya lopango ya biso batongi bazipi biso banclave biso toza lisusu esika ya kovanda te tosengeli kozala na kati ya lopango oyo bapoto oyo batikali nzela oyo batikali biso toyebi te bango balobi ke biso toza bato ya présidence na lobi yango bango balobi toza bato ya Joseph Kabila akenda à cause de la keno moto nyonso abima boyo na na présidence tomona même ba plaque ya mituka basala différence la présidence toza na couleur nango ba komi PR pour moto tout akoya na cité je suis à la présidence je suis conseiller des chefs de l'État lelo lupango bino bozaleli awa alingi na yeba eza parcelle commerciale
botonga ba appartement pour na ba locataire eza peut-être ndako oyo bosala bato balalaka bofele eza internat eza lupango nini ndeko journaliste nakoyebisa oboye toza na Kisasa awa biso classe totanga ezali mpona kobokola bana oyo baza na baproblème ya mutu oyo bengi na Kisasa izengi oyo baeglise ya lelo bakomi kosala n'importe quoi bandoki banani donc biso tolobi moto aza moto kasi eloko bazokosala eloko tozokosala ezali ndako ya kolala te ya bato nyonso te ezali esika oyo tozokobokola bana oyo bafamille babwakisa oyo babotame na bilembo. Est-ce que vous avez visité moi à Premier ministre et mon ministre des Affaires sociales, n'engagez pas mon conjambo kaye aye ko sape ministère moimba ya kiko sen handicap. Na banza. Awa pena bozo ba visite pena autorité. Na banza na to komi wapi ezali possibilité au pesi biso pour to yebisa ba konzi ba ministre Affaires sociales na ba o mususu même de justice ba kutala ba o musala tozo kusala. Eza musala ko bokola bana oyo to bengi ba retardé mentaux. Bana oyo baza bongo eulanité. Oyo to sengeli ko salisa na baboti na bango. Po baboti mabala mingi kufa. Mpona kolobake oyo mwana oyo azandoki. Mais mobota yebite mais biso bato yeboli classe yango to sengeli ko yango te mwana azandoki te ezali libako ebeta mindenge wana akendaki na magasin kosomba maladi wana te mais to sengeli ko bokola ye lokola bana nyonso na tina yango nde to pesa yango esika oyo bazala kuboka mindenge ya malamu na biso bato totangi classe yango biso toza ba oyo ba lokota mina nzela te toza ba licencié toza ba gradué totangi classe wana pona kobokola bana oyo donc na yango tolobi ke ezali esika ya kosakana te za esika ya kobokola bana oyo babwakame oyo babotami na retard mental to kozanga mayele. Merci. D'ici là 2023 bokoya na ba discours nini 145 territoires na biso soko tali awa État Kinshasa ezosala pasi mais bino mo botala awa nini okoloba na ba député national parce que le député aza mokonzi ya ministre nayebi keno honorable Gisèle Vanga bafotai na Selembao bafotai na Funa honorable Eliezer honorable Ndombas nini boyi koloba na bango parce que image na bango bakita awa yango wana pour depuis batongia ministre des Affaires frontières a été ministère habitat a été oyi koloba nini na honorable Gisèle Vanga honorable Eliezer honorable Ndombas tozalaki awa na honorable Eliezer na honorable Ndombas bango moko en live bamonaki ndenge bato bakitaki na kobelela po bango baza ba représentants légaux ya peuple élu baza élu po na kolobela biso lelo yo nani ekofungwama assemblée au parlement ekofungwama eloko tosengi bango nde biloko ya boye ya koyokisa soni na président de la république na gouvernement eza soni bateleme bayebisa bato oyo basali baye kolongola biso biloko oyo batika bana bazwa mopepe batika bana baza na esika ya kovanda po bana na biso bakomi kosala crise moko azali awa bukani minu mibale il faut tout porter plainte na moto ya atimbolaki libulu oyo parce que mwana na biso abukani minu mibale et en plus de ça so otali bien mwana mususu azokufika crise ya épilepsie po olobi awa bana biso balingaka sérénité ezali susu te toza enclavé comme yibi bato bazo kotonga butu au vu et au su de tout le monde mutu moko te azo kopekisa bango totambo tofundi kasi tolingi ke assemblée na parlement batemeli likambo oyo po esuka ezambala suka po biso to spolier l'état te so mikanda toza nango bokomona l'état apesi biso limite toza na 18A bango ba spolier biso 6A donc oui toza na 18A mikanda nyonso légalement établi ezali ouais alors batia boye bango nani apesi toza na arrêté ministériel toza nango bango balakisa ya bango baza nango biso c'est depuis 2001 ya bango ezambula ni banda 20 ans 21 ans deuxième 21 ans naloba
tomoni moto moko te aye koexpolie biso histoire kaka makambo ebandi mois de janvier na janvier ya mbula oyo nde babandi batongi butu batekelibatio mai nyonso biso toza na mai te ebimaka te courant ebimaka te yebisa gouverneur de la ville toyebisa gouverneur Jatini Ngobila Mbaki boye te tosengeli kozala na droit mibeko po ezala likolo ya bato me bato bazala likolo ya mibeko te bakita baya kotala ndenge bazogouverner biso mpo modele oyo tokomi na la loi du plus fort batongi nango na autorisation ya nani ya oyo gouverneur to ya ndenge na bango soki oyo gouverneur tosengi yo pardon yaka kopekisa bato na yo balongwa au plus vite que possible parce que moi isiko toza nango nde moye tozo kolesa bana bo sikoyo ba enclaver biso bana biso bazo kolia te bakufa. Merci. Télévision eza radio te nazana bypass nga eloko to sala nga pass ezani toyi ko finga Joseph Kabila aza congolais te asalambo eloko te Joseph Kabila ateka wate Joseph Kabila kenda ateka sayo te mais lelo tango azofana na kinga kati sénateur à vie amona bypass ndenge bandako etongami lokola mayebo soko ke na limité okoma ke non na espace vide wana bazosala ngo ba jardin ezosala beauté à ville eloni ezozanga ndenge makala eza kitoko boye mais na babipanzi wana na bapays nyonso bana mboka basa debriaka ezaki bino boye eza bien ko critiquer UDPS mais avant de remplacer UDPS na pouvoir et sengeli peut toyeba tango ozalaki ministre mutu ya assemblée osalaki nini apportaki nini ministère oyo qui concerne mapango eza INC mwana mboka Molendo Sakomi pe élu ya Lukunga botela ba comportement ya boyi mwana mboka plus mobile excellence plus mobile habitant. Est-ce que depuis Marambo et Salami au Komiao mais à quoi en 2023 va passer sur le mandat papa n'a pas voté papa ce qu'on a dit na ligne d'abord on s'est présenté aux anani na kati ya place pour se retrouver merci beaucoup pour la parole au Pesingaï pour Nangaï Isidore Mbungu et sika et Dovandi Nazande kwa papa ndeko ya bakanza to okenede te nazande ko bakanza te me omona ngai ambo azali omona ngai la soto vandi tozali président ya Asbel wana ndeko azali na gauche na yo yo zanen nga nazali secrétaire ya Asbel tozali ndenge ndeko azali ko s'occuper ye azali ko s'occuper mingi ba oyo ba ndeko yende ko chargé pona makambo na bango nyonso ndeko aza na droite ngana nde naza chargé pona mikanda secrétaire ya place nini oyikoloba na makambo ya boyi soki neti ozalaki neti gouverneur de la ville soki neti yo ozalaki ministre ya affaires foncières mpenza na mboka na biso Congo na baréalité ya boyi ntango basalaki lotissement lupangu clôture yango wana esuki na nzete ya manga oyo eza réserve ya république otokolamuka babitu baosala makadame awo mais lelo réalité ya boyi soki ozalaki mpenza ministre ya affaires foncières to ministre ya habitat ezali leta moto atekeli biso yango lopango na biso ezali banda awa esika bango babandi ti kuna na se ezali 18 heures mikanda na biso nyonso ndenge ndeko na ngai ya droite nakozwango ezali vraiment très juste 18 heures même préoccupé ezali donc mpo na biso tozobenga yango spoliation tolingi koyeba nani oyo ateki yango eske ye ndeko ministre ateki yango eske affaire foncière bato ateki yango to motu kaka boye depuis tokutaka na bango tokendeki na parke batianki bango bakenda na mikanda na bango mpo baconfronte biso ti lelo base présente na mikanda na bango to yango wana biso personnellement biso tolingi que l'État a intervenir pour récupérer le plus tôt possible l'espace na biso parce que lokola ndeko auti koloba pe ya nanga auti koloba moi bato tote awa bazali ko sala mo misala ezali pote
mwa mbongo tokozwa bandeko baza na kati bakoko vivre parce que aide eyaka te aide eyaka même na gouvernement central eyaka te dossier assemblée provinciale na dossier eza na gouvernement affaire sociale depuis ceci combien d'années ti lelo ebujaka te alors mpe nakosenga na bandeko baza député baza kuna spécialement ndeko elezer na ndeko ndombasi balobela biso parce que bandeko tozosokipe na bango ezali bato ya l'état, ce sont les gens de l'état. Or nde totangi bayebaka valeur ya société ndenge bazali kosokipe na bato baza faible, et parmi les faibles baretardés mentaux sont les plus faibles parmi les faibles. Alors l'état s'occupe na bango atala ndenge nini bakosalisa biso kote plutôt encadrer bango ndenge esengeli parce que pour le moment toza à 4 seulement espace ezali soki bakokotongela biso tokokuza un peu plus parce que soki totambola na kati ya Kinshasa tokomona oyo babwaki baza ebele mais ata tosi bango tokotya bango o soki leta apesi biso makoki lokola toyebi mosala yango tokoyeba ndenge nini na koencadre bango tokoencadre 10 20 personnes vivant avec handicap mental. Et c'est un soutien qu'on aurait apporté à l'État. Merci beaucoup. Merci. Pas directeur. Oui, Colombaram. Bote papa Fofana et Pengé. Bote la tête. Pour moi, il faut côté les madame la musoko tchaka chopo. Mais tolinga musala, peut-on respecter ba norme papa nanai. Nalingi nayeba. Ni désolé qu'il a eu awa. Mwana nanga dikamozo le cas ezali kamoga ya soni pour la République. Soni on a état de droit. Soni pona bomoto na biso ba congolais. Parce que ekoga osale matin que na Congo na mokili ya lelo na biso ne tozala aboye bato baya na kombo ya président de la République. Bato baya na ba trafic d'influence oya tango ya kalawana. Pana koloba keno ba bazu esika elonga na osenga ezali boy nalingi ba ministre concerné na dossier oyo habitat affaires foncières ba ministre intérieur elona osenga la bango ba komona esika na nzela na bino nalingi ke na émission de komi wapi ba sala oyo kusengeli ko sala c'est-à-dire quoi ya liboso chef du quartier Yangafani 1 oyo conservateur à titre immobilier Yangafani, il y a circonscription foncière à Funa. S'il vous plaît, il y a Selemba ou Awa. Ba radier bango, ba boto la bango, ba destituer bango pour que ba se sous musalate. Ba lingate, ba sala na administration publique parce que ba sali soni bobel son na République incapable ya kotanga ba kruki oyo service à cadastre sali. Yango na bike batona bako ozala te na ba député na ba député la biso na ngela babo honorabilité ya papa ele mwana nanga ya Elezer Tambwe honorabilité ya mwana nanga Ndombasi honorabilité ya mwana nanga Christelle na kosenga na bango bazali wana pona kolobela peuple bata la peuple basengi kolobela bango pour que solution est zoma. Président de la République a frappé. Parmi bato yo somba lupango oyo zo boko la bango yi. Bango hein. Ouais Jean-Paul, nazo moi na mukie. Tina ndenga koli wana bo. Et donc nazo été on ba 14 ans, nazo na 14 ans. Yondo policier ti a komi. Ti a komi boy. Ngani azu. Yeah, formé yo. Non, commerçante. Yeah. Pourquoi mi commerçante? Où tu vas? En tout cas, et ça même est passé. En tout cas, ça fait mal. Na ba âge na biso to sala makambo. Mais les lots aux autres bénéficiaires botanati oyo nde balongola mingi. Ozomona yende balongola mingi. Na moto asombi lupango. Pona atimoli mabulu, afoyi,
aza na pota na loboko il faut afuta osomba mino ya mwana 2 mine longwe mais akuwa kozala responsable mpenza ya kolala kolamuka na ntongo okomi ministre ozotambola na mbongo ya bakongolais ozotambola na kabira ya bakongolais mais ozorespecte bakongolais te ezosala mpasi ya mpe soki okufi 2 mètre kaka osomba 50 parcelles osomba 1000 parcelles okotika yango kaka yango nalobi papa tokomi mpe na suka tosepeli ya yambo topesi merci mingi mpo ezalaka te ndeko eleze alekaki awa ndeko dombasi alekaki awa na baninga mosusu image na bango mpe yango ezali wana biso awa toyeli awa elobi te ke toza bacommerçant oyo eza ASBL une association sans but lucratif tulukaka mbongo te mais baoyo baza baprivé donc affaire sociale basengelaki kotelemela biso koya mpo batia biso na droit na biso mpo mosala tozosala eza mosala na bango basengelaki kotia biso maboko nakokuna biso toza na bilili projet tozalaki na yango ya kotongela bana na biso oyo baza na bisika me bango basipoli yango biso tosala boni toza na makoki te bino nde balobeli biso Eliezer atala biso likambo wana sali olingi oloba boye na entrée parlementaire oyo ozopesa message badepute baza ebele mais yo lobi porte parole Christelle Vang porte parole na bino ozo représenter ba maman na assemblée nationale tout à fait honorable Eliezer Tambwe Poshi Chama honorable Ndombasi 3 députés wana otangi bango euti na mutema na yo voto zaki na bango pe awa pe ba monaki na miso en la vezate bilobela yango to lobi boye pardon mingi même que n'est pas président de la République et que na ministre chargé ba handicapé atalela biso tolenga komona ye kutu a mutu ali boso po ya ko consoler biso na ndento ali akamata dossier oyo na maboko na ye moko po to komelaki mikanda ezali awa mais jusqu'à présent réaction ezate tozo les réactions na ye po oyo bakwaka kokufa déjà kala mais les lois sont basées bon voilà mais 10 ans 14 ans tozo qui est mais les lois tal tozo beaucoup est-ce que ma parents na yende balesa ye na koloba boy na français moi et le communiqué toloba kaboy a posteriori aucun des parents au monde n'a été préparé à accueillir un enfant en situation de handicap mental mais a priori nous le sommes pour eux et leurs parents. C'est-à-dire que beaucoup de gens ils ont beaucoup la même temps babote na bango. Pour babote basa blessé parce qu'on doit libano. Donc ils sont ndenge nini. Wa baso le ba wa basa ba ndoki. Et biso ebi ke basa ba ndoki. Ngai na sa na chance au tambola ka bamboke ele sauf Australie na za raté. Mais tout le monde a même situation. Parce moi na so botami na libota asa handicapé. Plus de possibilités moi na libota wana et pas ça. On a nini oh il ne se reconnaît pas mais biso tolobi toko boko la bango toko boko le pe ba parents na bango pona koyebisa bango te oya botami na mutu aza mutu ata elongi na yeza ko beba mais aza mutu yamba ye po boton se ba église lelo yo biso to sambela biso to buka mabolongo mais mabolongo yango batu yango merci télévision ezangonga tiema kesela c'est ça na okelo ko moko yelinga ça ka isengo même bible lobi keno lela na bato bazolela kabola mawa na bato bazana mawa aussi ota mutu ya boye azoyeba epenge Fofana nzamba apesi même maloba bongo yo lelo za ministre oza gouverneur ozo banza nini lobby papa na biso sakomba zate mais de tika na komba sakom na mboko lelo mwana yepe aza président ministre des affaires foncières lelo excellence Molengo Sakon si ça arrive to lali to lamuki ministère wana ozali susute nini ba congolais ba ko reconnaître que aura placera papa na yo yango na koloba pena excellence président de la République moto azali lelo numéro 1 en République ezayo Etienne Tshisekedi ba latae ba lingae pona ba immeuble te pona ba mituka te si ça arrive token en 2023 au l'église présidente nini ba congolais ba kotika na mitema de Tshisekedi asala lit
azwa pouvoir te mwana na ye azwa pouvoir ekosala mama Marthe esengo ya komona mobali na ye aza te mwana na ye na pouvoir mais bakongolais bazosepela bakongolais bazolia malamu bakongolais babenga na bango na bamboka bapaya mais epai na bango bazala bapaya te oyo eza kokomisa congolais mopaya surtout baplace ya boye esalinga mpasi oyo aza na matoi ya koyoka ayoka me napesi liteya na bandeko na nga bajournaliste ntango tolekaka defa caméra tolukaka kolobaka bolamu mpe kolobaka vérité mbongo etrahi conscience na yo te yango earrivaka osombi mutuka mifo luka chauffeur osombi mutuka mifo luka mécanicien ezosala mpasi tozwi président congolais mais alire makambo ezokende ondire mopaya nde azodirige biso mpo na nini ozwi lupango oyo oloba oza conseiller chef de l'état est-ce que kozala conseiller président fo akozwa mapango boye oya kozwa balabala Dieu merci Dieu makesela epenge Fofana eloko tu ezalaka na suka nango toyaki na bypass tokomi na suka liloba suka oyo nde mokolo likambo bon liloba suka ezali liboso mpenza nano merci na chaîne na bino parce que eza chaîne moko ya proximité merci na kolo chaîne mwana na nga Eliezer honorable parce que azali député à proximité likambo tosengi ezali kaka ke bapolisier baya kodémolir biloko eza liboso na biso au nom de la République mpe au nom ya état de droit merci merci awa nde nasungisi ipenge Fofana nalobaka toujours na dédié émission oyo na jeunesse congolaise oyo pena bakanisaka malamu mpona mboka na bango oyo aza na école primaire aza na humanité mazobanza un jour ke nakosala likambo lokola Lumumba nakosala makambo lokola Thomas Sankara nakosala makambo lokola neti président Afrique du Sud Mandela akufa na ye e Mandela aza na kati ya mitema bato nakosala makambo lokola Etienne Tshisekedi yango nalobi na dédié émission oyo na ba jeunesse na biso conscient Dieu makesela na caméra epenge Fofana à partir ya bypass merci.